Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Mateo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Il a s'abonner, chaîne les amoko. Ça c'est dit, on a s'abonner. Bon, donc, mon yango, YouTube, tout ça, moko gaga. Réflexion, trop bandé, réflexion. Réflexion, lumière, Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, beaucoup tabiso kuna na Mbote na batali pe balani nyonso ya réflexion na mokili mobimba ezali ngai ndeko na bino Kambulu ya yambo ya kopesa mutuna o ezali ya lendi pona réflexion chaque lendi to chaka mituna tozali kopesa ba mes condoléances ebele na famille ya réflexion na batal pe balani nyonso na ser na biso o ezali ser Nana Mava. Mama Nana Mava auti kobungisa mwana ne ya mukolo. Mwana ne ya mukolo plus de 25 ans. Na accident na mboka ya Angola, Luanda. Sinote mawa makasi. Tuzali kopesa mes condoléances na biso na Nana Mava place Kotamiyo. Nzamba pesa yo makasi, nzamba soutenir yo, tozali sinote simana yo ata na musika. Ibota ezo kimia. Merci. Alors, motuna na biso ya réflexion comme ezalendi, motuna ezali oyo. Woti na lisolo oyo tosololaki na elongona Fumutsaku samedi passé pour na likambo ya famille. Voilà, mutuna ezali boye. Ndenge nini okoki ko définir famille? Mundela laksibiso famille ezali mwasi na bana famino bango wana complet selon Mundele. Alors, selon Fumutsaku par rapport ya biso africain, alobi famille ezali clan to luvila bato luvila na bino bangonde famille na yo. Komi bandeko ya papa, bandeko ya mama, libota wana bangonde bazali famille na yo. Alors mutuna ezali boy. Na Fumutsaku oya lobi ke famille ezali clan, famille ezali batu ya luvila na bino. Na Mundela lobi ke famille ezali mwasi na yo na bana. Nani azana raison? To yo lolenge kani okoki ko définir famille. Comme mutuna ezali wana. Merci na batal pe balanino sa réflexion. Wana tokutani mbalasima.